Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na ba fidèle non so ya Congo check check TV. Babi Congo check check TV ne makambu boss Mutombo leader ya Pembe na Allemagne bambo tenu vraiment ebele kolo entreprise au ponga na benga entreprise ce qui a bino za ka chaîne ya biso za ka entreprise ce ko beli ba mieux vraiment hôpital ce qui peno za la ba tindelo pela mbongo sali provision donc boss Mutombo vraiment ba fleur rebelle place aux Alliés en Allemagne vraiment ébélé motenanga lisusu na cœur sensible au bar place mabwa kisaranga pesanga motete ba moteno vraiment yango na ba bébé na biso ya kitoko wana sana bango na ndaku là je vois mon mari mon chéri les papas de mes enfants Dodé Mavumi San João Pedro babi mon bala bata Clarisse Plasma épée Sazuate merci mingi na moi mbala sana sima ya caméra parce que so bomoni ba image ya kitoko plasma on dirait mundele boye na sarabino botama munduba oka sentiment ya avantage ya teinture merci beaucoup Metiti manasima ya caméra na réalisation vraiment oumela ngamo vraiment donc na boki le vraiment ba fleur rebelle karane na ibisa rabino Congo check TV bango makambo biso solution lelo na émission na biso ya vous avez droit de savoir qui parce que ba fan na biso bozaka toujours na droit ya koyeba merci mingi na batunyo so batie ba commentaire na émission to sala ki pona bandiko na biso mibale mamingeni na Laetitia Kitoko o babenga ke mingi pe na kombo ya Manuela Kitoko mais moi si wana soki moi na mobali wana oyo finga kingai o mona ki réponse na zong c'est là que parce que boss Mutombo fois tika na zong c'est le réponse wana na répondre na commentaire po yo ko finga ngate mamingeni ale sakangate tozotala to sali analyse ndenge le kaki ko finga raté pesa commentaire so romo na poso pesa commentaire te o tiki po ngande na zabwe na samba na église so salinga mabe na osalo mabe soko bominga ngape na lukana bomayo soko sala ngabie ngape na osalo na lukabi na osala le tout possible na zalaka na yo bien karande na yebisa rabino ke na Congo check masolo oyo to lokotarango te ezala randeke mutu ndenge bino pe yo zo talanga boye soko sana li solo moko boye ezo tungisa yo sana li kam moko boye ezo tungisa yo okobenga kaka ba numéro na biso eza wana obengi papa Sibu Mutombo opesi li solo na yo soki pa ko facture na frais de régie au futi facture na yo comme ça abengi kaka mulanga allez valider li solo batuno so ba pesa ndeko na biso solution yango wana na okenanga mingi te lelo lisolo na biso toye nango eza pasi eza mawa avant na relater bino histoire oyo na koloba na bandeko na ngai bandeko na nga basi surtout ya âge nanga baleki na biso bazobenga mikolo ba ujana bandeko na nga nyonso ya basi oza na université ezala oza na poto na Gabon partout dans le monde na Amérique na Asie na Océanie na Afrique ozotalanga toyekola kotambola malamu nzambe nandimi na nga teke nenga pesa Clarisse Plasma Dodé Mavumisa yo kozanga Dodé Mavumisa no moroboye non mobali ya batu azaka mobali ya batu debi na ye na mwasi na ye yo yebi yango te alors soko lukio kota la libala ya batu ye bandeni ozo kota yango pe soke komiki e reverser pa ya mukolo mobali so moni pena ke reverser net pena ke ngai na Dodé Mavumisa nga na remarquer pena ke yo na nzela Dodé Mavumisa donc fotika po mutu nyoso te nzamba sala mutu na motema na ye on ne sait jamais mabale belé pour vendre lelo bo yebi fondation te ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Solange ndeko na biso apesi biso pasi tango zo bapesi biso pasi ezate ke o babuki liboko non o te bazoki si epota munene non ndeko na biso Solange atiki biso akufi boyo kasiko pourquoi ndeko na biso Solange akufi ndeko na biso Solange alinga mobali ya batu kande ezalaka o te na linga mwa pédiatre na nga moko boye bino ko ibater mangoti ba la nanga ba ibater mango biso ba to leka na bande de l'école ba to kenati na université ba ibiter mais on to benga so to bi pédiatre c'est kaza papa moko boye asape na mwasi na za na famille na za na foyer na ye mais yo pe obetarana na ndenge ya kuri dimba mais ce qui sko monike e komi na ko reverser ba tikaka
Un bon maître, c'est lui qui dendanga. Donc, maître, ben là, soit bon, yindi, côté les autres, simba, sous tes fautes denda, au sauter, au kimi, au kei. Maître, à solo, ne, voilà. Donc, on a vu ce Solange, à quoi, au sauter, te. Tant moi, si, à papa, wana, a ko remarqué que, yé, azo bimana mobile na ye, maman, la biso, azo qui temps, y'a ko ça, la enquête, a yé, biti, adresse Solange à Vandaka. A koma kiti, nandak, o Solange à Vandaka, a pesi rapport. Mais Solange Avanda ovanda nanda ku ya ba parents na été. Ande ko vanda pa ya oncle na ye. Non boye bitango zo vanda nanda ku ya batu fo vanda bien. Poza loka muto vandi ndambo Ndambo koto place hormi bongisa ezate. Solange na biso autaki na ye na province asa muluba. Autaki na province na biso ba kota ba Kasai kuna. Tango azui diplôme d'état na yende aya Kinshasa pona kotanga. Ti ba bomisi ye wana a Koufi, donc a passé des 3e graduat année oyo. Donc on a vu sur moi si maman on attend a pesi rapport à l'obélier que na yebi que so bimana mobile na ngai. O yebi pasi on na mona na mobile na ngati. O yebi banzela ni ninga na leka na mobile na ngate poto koma lelo o mone na mutuka. Po mona ndengo mona ebongo akatela ko ba velo pa chocolat nda pesa ka yo wana ndengo zwa mbongo ndengo kenda ko bume na ye ndengo koma pe ko signer o la line libanda. Na début ndenge mobile nanga zalaki nde to bandaki soki ezalaki yo peut-être tant mususu nde bo continuer te to akoma na vie yo azala ngo lelo po yo envier alinga ondima ye mwana mwasi azaki ne lo yo mo yebika muyibi so bakangi yo ozasu na likambo ya roloba te komika ko bweta misu nde to loba na bakina Kikongo ko bweta misu mama na simba nzela akeina ya bisa binaza na posa ya rosalo mabete mais salanga kaka plaisir tika mobile nanga salanga faveur tika mobile nanga po pousser nga na mabete bayeba ki même pas adresse na ye la fille ayibo yo yebika ke muyibi so kazo yiba ayeba toujours kaka premier bureau on a muto rencontrer nga za te biso soleka na banzela wana parce que toza ba jeune to yebika ka baloyenge ngo ba université ndenge pe ezalaka maman on a passé manzela akenda za pe maman ta za pe tontine akenda na ye tango etikali na sima mwasi ya noko mobile na ye na pokwa azi mobile na tiena sali peka yo yebite mwana ndeko no ya mobile mukolo mobile lelo yaki awa mobile ndoka mobile abetaka toloki ya kobala esoka sisi classe nzoka zakande mobile ya bato engindi soni yo moko talaka na lupango ya kofutila ba porte pe zaki ebele soni ya ndengo na soni to zui en tout cas ngana ko regarder sous mwana ndeko no na ndako te epesaki pasi papa na biso comme ayoka mwasi na ye ndenge ya jijaki selon ye wana selon biso te selon ye selon papa leki azui Solange abengani ye na ndako na ye la fille lokola babenganaki ye pona papa wana azaki na choix te po mobali na ye oyo azalaka na ye bite soka azaki pe na oyo ye promotion na ye azaki pe na le muntu pe pembeni toyebi te biso tozoyebisa bino oyo ezali abengi ono ngai nde naza boye ba renvoyer nga na ndaku ba bengani ngai nga naza peso keto yebi vi na nga bien nga na uta kuna papa na nga mama na nga ba beta sete na ko vanda na omte na kozala concentré te na ba étude na nga il faut na vanda et pas ya papa l'équipo na tanga siko a ekomi boye naza na choix te na kolala wapi na kovanda wapi le muntu solution ya malamu ya monaki ya kozwela Solange ndako ya kofutela bino moyebi na kin awa bana poto ebele batongi ba appartement loué roya boye kana valise yo kokuta banzungu basani TV tout mbeto na kati ajweli fi wana place ya kovanda na Kitambo mikolo Kitambo indi obike Simon pasa eka mwana Kitambo na Patrick bana Kitambo lelo su bana Kitambo lelo su Kitambo lisusu vraiment Kitambo vraiment donc somo fia comment on vanda wana na ndako wana na appartement na bazweli ye asali 3 mois donc samedi o alelo toza lundi azokende fête ya camarade na ye batanga na université à Balaki mariage religieux na ye a téléminare pour avoir transport te mamino mo bebi samedi na kindenge zalaka ba collation ba mariage ba show ba nini ba ko bima bimaka ndenge zalaka amoni abino comme nazala nga na mbongo nanga nazwa taxi express
nzamba lola amona batemi sumutuka mutuka etelemi or yamba ba mukolo mutu abota makabat no so bayeba ke te place mabota ma jour tel abota ma date bwe mais mukolo mutu akokufa mo oyeba ezate yango passe or taxi azwaki ezalaki bien piégé na la dame légitime ya papa oye abimaka na ye kozwa zwi amemi mwana mwasi ti bapusani mukie garçon moko atelemisi mutuka ya tuni abino na biso ke nazwi express po ok otika nga na fête parce que naza déjà na retard abino masa na ngai nakotika ye te totikeka liboso awa biso tocontinue nzela awa ezalaki yango te tant kaka garçon wana akoti tant garçon akoti esili bapusani mukie boye garçon wana abimisi papier mouchoir na poche parce que la fille ava kata mutema la police ndenge koretrouve ye ti bazomeme na hôpital aexplike kaka eloko ezalaki kao akei parce que bamemaki ye bakote ya ipen kuna bana poto bana partout oyo bayebi ipen kuna na mbinza boyino boyebi bakote baverkis kuna bakote wana ndenge ezalaka na moi bomona yango nde ezalaka sikoyo na butu nango boyebi mpe makambo ebele ya mabe na opesela yango témoignage ya mabe te mais normalement mutu nyonso mwana nyonso avanda na kine ayebi ke bakote averkis kuna ezalaka mabe amaki bakote kuna baviole la fille bakende okuta deya bato bazozela bango sur le lieu wana oyo la dame biologique comment dirais-je la dame légitime afutaki mbongo po babize mwana mwasi wana basalaki oyo bango bakoki kosala batiki ye nu biloko ne epanzani wana basisi kosala ye makambo bango ezalaki nango mposa kosala basimizela bakei na bango basundoli la fille bato sikoyo ya pembeni na tongo bakuti mwana mwasi alali na ndako moko esila te ya babrike ya jaune eza pasi meti ma nayebi te soko balansele biso foto wana to ndenge nini meti tia mpe na foto na bandeko na biso batala na bao bayokaka te age ezokende nango na kopusa na luka mobali na yo moko ya vie ata aza na ye mutu apusu nga na lobaka aza kaka mobali nzambe akomela mutu na mokili te ke mwasi nyonso fa bala mobali ya mbongo te nzambe akomela mutu na mokili te ke yo fo balaka mobali ya pembe te aloba teke fo bala mobali ya munene fo bala mobali ya molai no soki oyo nzambe akopesa yo nde yango yo kozwa mpo na ndimi na teke nzambe akopesa moto eloko ya mabe nde bomoni bafoto wana ndeko na biso ya mwasi alali na se na bilamba eza te humilie. J'espère que bao baza pe na ba Facebook ba comme baziko ça peut ba monde pe de ba photo ne se circuler parce que c'est tamboli déjà. Muto tenir biso rigueur azate ke obo samusi bozong si boy non. Eza azate. Yango epesi pasi. Nazanga mokote na plateau oyo. Po azande ko nanga mwasi. Et en plus aza ndeko nanga ya makila aza tosana ekolo moko donc epesi nga pasi. Na okabulango nga moko te metiti masoko fungola. Bamona ba invité na nga na sala ba na plateau tosana bango analyse ya oyo komeli ndeko na biso na oyo ba ndeko na biso mikolo bazo sala génération na biso façon tozo mimemela yango moni tozo nuna te ezo pesa pasi makasi. Merci beaucoup Metiti ma j'espère que bamoni ba invité na nga na sala ba na plateau na banda na papa Bilipo aza mwana mobile to pesa pouvoir na mwana mobile. Bonjour papa. Bonjour maman Plasma. Mais Karine fungole longit hein oki pasi boye ba peka ko tam to ba otambola. Bonjour Karine. Bonjour maman Plasma. Na ebite so ko se présenter bat ba yeba OK Karine ateka asangu ateka makala to asala nini azala maçon to azala femme commerçante ateka maputa to ndeni pour artiste. Bon Karine obo mona bilili aza artiste et comédien donc musala sala ka yangwana. OK, merci beaucoup papa Billy. No bandana na bino bat bolingaka biso. Po bino botondaka te. Bino botondaka te. Si réellement olingi mwasi bala ye kaka officialiser mama deuxième femme ke o memango na ki moyibi tala lelo ekomi ndeko na biso mwasi par rapport à o ekomi.
yo monyondeni. Ok, merci Plasma. Et ça, il nous passe parce que Moulimo Moutou est bongi. Mais nga na beta na msete na bafi. Luka mobali oya bongi na yo. Oya koki na yo. Basa couleur ni. Oh. Maman, mobali ya mutu aza ya yote. Cela veut dire qu'il y a bongi na yote, a koki na yote. Ok, merci. Alors, tolula bino bana basi bolula kaka na misu. Balobaka na misu bino de bolinga biso. Soki nga na yeko linga on a déjà na alliance nanga. Soki monike na na alliance na lingio. Faut boya. Merci beaucoup. Na lingina lo baboye. Bisika mutu oyo alokoti mwasi na ye po bakoma na niveau bakomi ozala kite. Eza na ba papa ebele ba tonto ebele bazo kota na ba loge. Bazo sima bakisi na banpo balekisaka bana basi, balekisaka bana batu, bango ba se retrouver. Alors tellement que bino bana basi alelo bozana maîtrise te, yango bozo ko konuna te, bozo kufa pamba lokola ba vert. OK linga mobali abatu. Moi kolo mobali aye shebino mama Plasma tozonga na batu. Aye shebino apekisi yo. Alobi tantine, s'il vous plaît, je veux pas avoir de problème avec ta famille ou avec toi. Yo salaka nini tika mobali nanga. Simple. Il faut trouver un normal. Aza mobali ya batu natika na luka o yanga moko. On dit mi angote. Akoka même pas ko luka sa l'analyse que femme légitime ayebi ndenge nini? Oui. Ayebi adresse na ndenge nini? Donc ensuite on a été donc toyoka mobali. O mobala olo bande yango yo zolanda. Non, yego tezaka mayoka mobali te. Yazo talande ba avantage. Mikolo bana lelo bazo benga bango ba ujana batalande ba avantage. Soki amoni ke non, nakutana tonton moboye na poko na zoka $100. Akota pa avantage akota pe bolingo. Tamsu peta msusu mobali ya yemo ko na pesa bolingo nene mobali ya libala o pesa bolingo te ezalaka nango pe. Bana tozo benga ba ujana na bazala na bolingo te. Bango ba benga bango ba charge du Congo. Mikolo ba benga bango ba charge du Congo. Ça consommer déjà âge. Aza pela moi si poko chana ndako libala po bali pe aza te yo aza ujana te. Wana aza ujana te. Wana aza mazembe. To ba to vita. Aza ujana te. Ok, merci Maman Plasma. Problème on a lingna lo beleza boy. To tika na ko envier. Bino bana basi alelo. Nga nazo konda nga ndenge za boye, nazo condamner papa wana te. Nazo condamner mama wana te. Nazo condamner toujours ba fille. Parce que maman on attend avant que pa na ye, ayibaki la fille te. La fille tango moni mobala bato ya lingio. OK bolingani. Peut-être roza oyibaki te ke akosio ke mbo nazala na mwasi te. Bolingani. Mais elle est à 2 ou 3 mois, 4 mois, bozo vivre. Au moni moi si a muto na ye. Aibisio mobali nanga, papa bana nanga, yo pe oyebiye. Maman, il faut faire quoi? Il faut laisser kuluka mobali oyo aza libre. Mibali baza libre baza ebele. Ya ki kokutana na ye bo vandi pe à l'aise. Yo faut que linga mobali abatu. Tala sort. Sort yango. Totika, tolobi belango totika. Soki mutu azolinga condamner papa wana to condamner mama wana ngana eto obebana. Ponga na bebana kana bato. Soki o meki to bebani. Parce que soki non, excuse. Soki o lingyo o condamner papa wana na mama wana, cela veut dire que ozo encourager bano bazo kende kolinga ba papa bato. Papa nanga netinga la tistase des artistes bilimbiye. Na vandika boso porte. Na moni fille moko aye ayeko luka papa biso. Ah. Et on a un sentiment papa et surtout que tu as balubayo au robot et en côté au make-up et au bangote Billy s'il te plaît naza osa ma bête posa elo ko sala tina balubayo moko yebi na ye pandeko nanga Karine Poutou babi kilo ya Congo Karine Poutou likambo ekomeli ndeko na biso ya mwasi mais quand on peut faire l'analyse muke biso pe ba basi to lekisi bilinga linga pe leki biso to tonda kate ba parents no ba ofutelo minerval ba zo tindelo pe ba bi ki ba tie papa leki na a kolia pe zo monana nini zo sala ka bon kabelo Android catch tondeni bon moningai na condamner la fille na condamner papa. Ah bon? Oui. Na part na nga condamner papa parce que papa soki oyebi oza papa. Soki oyebi oza na foyer na yo kolinga konyo ko la foyer ya mwana batu te.
mwana wana aza na droit pe ya bolingo ye alukaki ona nzela te yo bitala tala na bilula lula olobi ke mama aokoka lisu te tikana linga mo elenge mo boye ana ba 32 ba 30 po asepelisa ngai tamsu oui asepelisa kai asepelisa ye maintenant siko eloko o ekomeli ndeko na biso Moses ko akufi moni ke ko sepelisa ngo siko papa vie et continue mais pour moutaza na preuve que moi si wala mutasali yango zate ye azo supposé parce que la dame aya ke pa na bango aya ko pese les rapports donc na vie na ye muto ya zo reconnaître na vie la Kinshasa ki cause ané na problème ezaka moi si ya mobali o ya bimaka na ye mais yango nazo kende mama omoni ngande na zabwe Karine Poutou soki lelo na lingi mobali ya bato papa wana muto alingaki nga ebaki kiaza na foyer na ye donc azuinga lokwa deuxième femme na ye mwana mama wana tango ayaki pa mwana mwasi wana ayaki kokebisa mwana mwasi wana est-ce que yo zongi na deuxième prise que mwana mwasi wana pe avandisaki papa ebisi omoni boye jour boye mwasi no ayaki amenasaki nga zela mama na ngai mwasi no ayaki omenase nga naza na posa toka bwana po vi na nga ezala calme est-ce que oyebi maloba papa alobaki ne po biso basi toyokaka lito ya liboso ebsu papa betaki biloko ya deuxième prise abisi etene etafe panga na mwasi wana tozala lisu te atikane kaka mama ya bana siko oui atikane kaka mama ya bana yo za mwasi oyo naza na posa na bala yo deuxième femme na ngai lokola nazo salela yo nazo tangisa yo donc nazo pesa confiance âme esprit na ngai pa na yo po ozala deuxième femme na nga ozala mama ya bana na ngai ya mibale mwana mwasi wana pa monke gauche droite na tambola ki na mobile te bon tanga monke azui papa moko aza responsable aboy na ebano amike mke mutu pasi basi 7 8 ayebi ke papa azalaka na mama mais nga naza deuxième femme na ye na vanda calme po azo tangisa nga azo liesa nga azo sala nga ba bien mais nazo condamner famille ya mwana mwasi wana bazana droit ya obengana oui bazana droit obengana mwana bango te na en plus aza muluba baluba babalaka bana basi 5 6 oui moi si wana na place bando ko landela mbanda na ye ifa landela nanu papa na kati ndako yo landela ngande na otamba kabwe Karine Poutou boy na bando linga mobali no na nzela Karine na yebse loko moko boy na faire comprendre pe bato ba olanda biso est-ce que yeba ke soki ozobima na mobali ya mutu une fois moi si ne yanda kwa yebi yango il faut tika na otika na oyebisa papa muto aza maître na biso eza papa tangu yo lukinga netinga boy na ye ko luka na bitika mobali nanga na kebisi yo na yo poze loko te na ze loko te mais na okoma pe na eloko oui na okoma pe na eloko parce que moi ça na luka ki papa na tepo aya olinga na bolingo ye papa na mutalinga ki ye bino pe ba papa botika misu libanda bolinga basi na bino na kati ndako ata nuni ata pose kwei zala na ye botiko bebisa vie ya bana bato lelo moi ça na kufi famille na e perdre ngana pona nga so azaki famille ya mwana mwasi wana ngana kangisa papa wana na mwasi na ye na kufi Zaire peli moto Karine kitsana ba attention na Billy kitsana ba attention na boroya obundane bobundaki na Bendo Blandine Bendo et na Fortina vraie chérie vraiment donc je soki azalaki pena famille na bango alinga kangisa yoka boyo kangana parce que eloko Billy s'il vous plaît s'il te plaît oh là là mais dites-moi est-ce que quatre émissions ton dernier po batna na plateau ba se comprendre te ba otsa makele boss si vous mutombo alingane makele bote faut mutombo taper sa propos na ye ba comprendre analyse wana ndenge nini ozomona tangu toyaka na masolo oyo tangu tozwaka bino na plateau oyo parce que makambo ezokoma na mokili biso so pe komela biso ngai na connaissance nga na yebi ke soko zo bimana mobali ya mutu et que moi si ya mutu à comprendre que yo bimana mobali na ye pour sécuriser ta vie il faut tika mama soki na ye ko exposer vie na nga na TVT Karine s'il te plaît oh là là zela on na repère son micro okoloba yo oza plasma te jamais ti mukomukile okufa to ti kolokokana même ata tozaki mapasa to ngato kokana te problème ezake tangu ngana yaka na masolo oyo to yaka na ba problème oyo ezalaka po bato bazotala biso ba comprendre biso pona respect ya Congo Check TV donc naza posa ke Billy kalmena okanda na yo ndeko langa ya mwasi Karine Poutou kalmena okanda na yo po
ezo ko engager kaka yo o Karine nazolo ba etali kaka ye bili et so opacité et puis so pe muté ma pasité po mutuna mutu jamais yo koma Karine jamais Karine koma yo nega elo ba nani Bendo Blandine Bendo ya na Fortuna vrai chéri moi ça va tu fiston la cible Junior Mundele Nzakomba ya forme masa na ngamgo Chris Brown congolais aza na kisha bi plasma yaka po masole za ya roginda eza roginda nenga mukete wana pena masa na ngapena papa social fondation Mundele Karine toboite mobile ya muntu asalaka te tant mobile azo linga ya ko biso te ke ona sana mwasi so tana mwasi atana sana mwasi na ngamenga na lingi yo mo ba intérêt wana mike ndenge sala peka ko mobile mo bazo sunga yo o mona ke mo pe otika ye exactement et tamboli na biso bala lelo eza bien te soki bili azo silika pe na réseau ya faut contrôle pe vieux la kaso tala ndeko na biso Solange akufi atiki biso. Mais Mama Plasma nga nazoboya te. Nazolinga nde te ke papa Billy a condamné mwana mwasi wana. Po eyokaza pe faute ya mwana mwasi wana mingi eza pe faute ya papa. Mwana mwasi wana azoki ko am esprit apesa ki na papa. Yebi makamni basola na butu na papa wana. Makambu nini mbali noso basola. Basola kakati. Po bolingo etambola di. Mso a proposa ki eloko mobwe. Mais tant que ngai mwasi tamba mbanda eko luka ngai. Mwasi wana ndimite kazaika mutu makasi mama. Mwasi wana pe akendeki ko lelele pa mobali na ye obazo kabola na mwasi wana lobi na lingi na ngai yo lisusu te tika ngai na luka mbali na ngai ya vie mwasi na yo komi ko menacer ngai siko soki papa wana baneko bana bitala nde na zabo ou bien boaka alliance na zala na lisusu te toza na procédure ya divorce siko yebisanga mwasi wana osani ake ko luka susu mama wana aya bisalo bitala mobali na lobaki na ngaki boza na procédure ya divorce moi so pas zwika ngenge na place na ete non ye biso boye Karine pona pesa micro pa ya ndeko nanga Billy mbiye non ye biso boye mwasi mobali aboya mwasi te mwasi ndaboya ka mobali soko lobiki na lingi na nga susu mutu te mutu wana te donc yo pe naka mwasi nde azwaka décision na bolingo po mobali aboya mwasi te eloko wana yebi songo yo pe oza mukolo timba oyebi yango pe bien na ye pa ndeko nanga Billy tokomoke na biso vraiment na suka tokomoshite un mot par rapport à oekomi au côté ya ba o batikana na bomoi nini o bazolanda biso ba jeune fille ba jeune garçon lokola yo lokola ngai batu ya promotion na biso côté ya bangoni parce que tozo tambola bien ti. OK, merci. Nakoyebisa batu boye. Ya liboso totika lokoso. Toyebi bien que Zaire ezopela moto. Oh. Yo za na Zaire. Okomi Bendo. Nazala na Zaire. Ah bon? Zaire ezopela moto. Alors, totika kwanvier. Ovana na ndako moyo zo $50 ezate. Okutana papa mobo na dip na ya bien. Okomo peso ba $100 obi ça va nazwi pena libulu nanga ya kotoka yango yo. Oyebite ke tango azopeso mbongo na sima ya mbongo wana nini ezozelao. Neti tantine oya ochokufa oyo. Famille ba perdre ye. Onyo so pena lingaki pe asala na vie na ye akosala ngo sute parce que pour le moment bazo benge ebembe. Pourquoi? Ba yebisi yo tika mobali nanga. Il faut tika. Kolanda ba maka musu balobaka o mobala mutazalaka te. Mobala mutazalaka. Ngana za na mwasi nanga. Mobala mutazalaka. C'est que tambo zo benga ke mobala mwasi moko ezanga mbiye. Naza na mwasi moko. Ah bon? Ngana za mwasi moko. Alors tika maka mobala mutazalaka te ngana za na mwasi nazala liberté. Na ebisi yo muto zo déranger na Facebook trop. Mama na gona obiso makamwana lobela. Nga déranger na Facebook trop. Naza mobala batu. Mo bambote na yo kande ezala. Bambote na nga ya liboso na pesi nanu na Taveline na naseki makasi Taveline oyebi naseki mbota mbale na pesi nanga na Joseline Mozitu na Paris na pesi nanga bambote nanga ebele na Ornella Ngadi Kakrave na Londres yaya bambote ebele na biki le 25 ans mariage na Londres vraiment Londres za la tomber na le 25 vraiment na boa 3 personnes bo excuser nga bote ko bisanga na bakisa na koma na 5 ah tena boa 4 vraiment bambote ebele na batonso batikali merci beaucoup maman. Ouais, merci beaucoup wana na Amsterdam na moni vie na ngai Sefa Mokondi mon vie bazarara mibale na vie na ngai vie visa paka visa
pakavisa ya plasma bavie na nga wana bavie ya dode mavumisa ndeko na nga Karine tokomokene biso na suka moi conseil na bandeko na biso basi na ndenge ka yo memela nango na ndenge na yo wana na mukili na onde yo sali no mukili nao Mama Plasma nga na ko sa mukili te po mokili eza nzambe na oloba ndo eza vrai omoni ba papa na biso bozo ya po bobebisa ba vie na biso boza na ba famille na bino boza na ba foyer na bino bozo bima libanda po la ko détruire biso etake pesinga moi quelque chose na yo wana ye esungi ngai mwasi na yo bandi kolandela vie na nga po anourrir nga abebisa vie na ngai do ba papa na oyebisa bino bofana na bandako na bino mabala obala ki mwasi na pour le meilleur pour le pire ngai na lobby déjà que bofana na bandako na bino mabala botika kwa kotungisa ba vie ya bana batu mwana mukeso olinge ba ka trouble ka mutu et comme na foyer na ba problème pour le londe ko na biso à perdre vie soki nga na zaki nde kwa mwasi wana na ebité to ngato ke na la police to ngato suka te na la police parce que mwasi wana ana problème te mobali wana mutaluka ki ye mwasi wana fa sila na mobali na kati ndako melo kwa sila na mwasi wana pona ebiete ifaina yeba ifaina zana kati ya famille na tonga to koma musika do tonga to lala ye ngala hôpital ye na kinchuka do nga sila bote nde ya lalisi ndeko wana nde nga pene nga na lalisa so azaki mwana mama na ngai do ya minga olobate moi bambote kaka mais eza pasi ezwi ndeko na biso do biso pe tozwa on a cœur do toza ensemble na ndeko akufi na opesa mbote kaka do nga bwaka na nga 4 personnes do on te solol je te solol si tu solol pas je te solol pas do na bwaka na nga ana veta moi ça pemme yem ta sala kinaza bangebungebubwe ba planta solo biloko bien na njoto santa kitoko be ba fanteza makasi ya poto ya awate mado spaghetti mama le ki proprement la poto ya kala ya tongo na ebitena ya kokai na album tu eza 50 donc azana 50 album donc yenda clôture poto na ba album na pesi Cléo Masamba mbote na poto na pesi papi mokoto enda osala ke Karine puto papi mokoto na leli mona matonge talaka litonge bana papa wemba landanga na ebike so ekoti na obwaki la tala donc na pesi bino tumbote ba fana nga nyonso balandanga oyo tolobi ya mabe na ya malamu bozo ya malamu bolungula ya mabe donc to swana te pas de rancune pas de soucis. Merci beaucoup na balandi nyonso bazaki liboso ya TV ya ba TV na bino scotché branché na ba canapé na bino pona kolanda biso na Congo check TV yo muto sepeli na lisolo oyo to lisolo oyo pesi yo mawa cha commentaire no ya kitoko yo pe muto za posa ko commenter te ko finga ngai te Kofinga te, en tout cas, Kofinga te parce que moi je suis pas bête. Hein. Au côté de la classe T, tant que so yom dozo finga ba commentaire ba émission. Au yebi niveau de titre nangate, au yebi bagage intellectuel dans au yebi kabosh nangate. Hein, Kofinga te, hein, au yoki parce que comme on a ebu na bungi on a mutu, soki na kangaki comme on a bien. J'espère que vous avez exposé ko finga ka plasma te tuna batno so bazana poto na ka fier na 5 ndak nga batala nga na poto donc ko finga ngate wana na moni ma belle sœur chérie Anita Ndoma sponsor officiel motema ya fils Kandolo babi ye mutu arobanda plasma banda na kanga lopango na dot na civil si na religieux babi wana erouta na porte-monnaie ya Anita Ndoma na fils Kandolo wana moni Eden Lutumba beau-frère na ngai na Belgique bambote ne vraiment ebele na moni Gelor bambote ne vraiment ebele wana moni susunani na moni sunani master na ngai jogo na Suède Yannick Bapupa heta na bwa ko pena na ningala Yannick Bapupa na Suède wana moni mama madongoma ya fioti ngoma moi ça libala moi ça bengela mbale la police te moi ça lambisa mbale fufute moi ça tinda mbale da ketika ba na classe moi ça akomanda mbale te moi ça nikela mbale chemise na poto ozaka yo moko o mona ke aza deuxième mois si aleka na TV aloba yango a contre mama Dongoma mama Dongoma mama Pascaline Mujinga babi mama Pascaline Mujinga na Angleterre ba mbote no vraiment belé maman chérie place aux alliés
na clôturer nanga na clôturer nanga na clôturer nanga na clôturer vraiment na papa de mes enfants Dodé mavumisa João Pedro mobali ya plasma epesa zuwa te kwa check Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo